Ndio sasa ndio je me bats de dans les on a mis la télé je vais dormir donc nazadi video za nossa makabsus bon naza ordinateur natanga na baleta e ba fiti ba commune natanga to ba fiti ba commune bon na ils dit na zate je vous fais à cabo bon c'est quoi ça ici je vais regarder un peu moi Bakit na lang kakain. Nabide sa mga tayo. Nossa, vai ficar bem. Foto na muro na ndio sasa ndio je me bats de dans les on a mis la télé je vais dormir donc nazadi video za nossa makabsus namuna foto foto bon naza ordinateur natanga na baleta e ba fiti ba commune natanga to ba fiti ba commune on a ils ont dit na zate je vous fais à cabo bon c'est quoi ça ici je vais regarder un peu moi
photo. Oh, yeah, photo. Oh, yeah. Voilà, on dit. La snap, il vient en la fille. La fille, c'est un peu. Dans la caméra photo, là. Photo. Photo et moi, on va les bêler. Est-ce que c'est un peu ça? Ouais. Photo yo. La foto de las dos seca, otra vez falta foto. Oh, ¿cómo lo vi? Me bate foto de las dos seca, otra vez falta. Oh, foto. Vamos a no viene. Na pivian de bamba bebe. Foto mswa. Foto pina mona seca. Foto la mona cool. Na linga parce que la mona na seca calme, ma fantaisie ma casque. Oh. Onde beaucoup de ma faute. Une photo de calme. Maman la photo calme, tranquille. Bon. La série où la photo, les dimanche, les jours prime. On est à la maison, photo de la mona. Cette photo. Sexy, usa foto ali oh nakala onde ni leva até foto ubona foto foto de macau eu vou dar foto essa é a linha da foto né a linha da foto foto ubona onde oh como você tem bouger foto onde com foto onde macau onde macau Olhe bom, olhe foto eu foto oi ó como onde bom video da minha na carte vou colocar não só você estou ali botar sempa mas sempa não o sempa onde na pena não tá eu vai ter o não fica gente na fata tira porque já que na vida não mas a gente gosta não eu não vou foto bela lingango oh foto na mona ngo mjindi no sekanditi no rekinditi no foto izaneti rêve ninho on dit non comme on dit comment on t'a posé avec émotion mon bamo foto is émotion na habité on dit non comme moi on dit na ça mawa on dit non en tout cas il y a des émotions photo ils ont émotion ni franchement dans mon votre émotion moto ati le yosanya zo seka zo kanisa esa photo eza ndeti bafoto ezala mosusu natala mosusu nayeba émotion te naza émotion nayeba to ezani foto mona alingaka yango yawa miza na bafoto foto yango yango photo la plus amusante de toutes mes photos dans mokili na sala songa mona taika photo na seka
la foto de los dos. Oh, pensei que você estava dentro do cinema. Ah, tem foto de los dos. Oh, me zanga. Nasaba, no fantasy, na kedo. Amona, no bien. Na bien de bambaye. Chata manise. Foto mswa. Foto pina mona, una mona. Foto yo. Foto la mona. Neba exposto la mona, no parce que esa es mona na seca calme, no. Que la tese ma casa. Oh. Papa, onde? Beaucoup de ma. Oh, bonne exposto. Bon, foto de calme. Vamos na foto, claro. Aqui. Bom. Já sei uma foto, les dimanche, déjà je reprends. On est à la maison. Foto que la mona. Oh. Ina se calme. Oh, nós outra. Vai estar aussi. Você tá calmo. A foto que você quand même oh combien ok bon foto ndi na mona yango foto ezalande naye batipuza eza ya sa oyo ndi nayebi te ezala sexy oza foto andeni oyo nakala ondeni oleba te foto ndelo nalinga mpana ngezo ya eloko moko nzambe apesanga eloko wana naye te so batokamona sourire opi te fo natala bafoto na ngai nana parceke ngai ezangane na oseka sourire na ngai otawani nakomprenaka te nana sourire mo nayebi tata na famille na bala sourire te nazwanga wani mon sourire c'est la chose les filles te sourire là mon sourire sourire eza eloko nzambe apesanga ata lelo so nakufi eloko nakotikanga yango oyo nzambe apesanga ekitoko eza sourire so naomitala bafoto na nga elo natala na liboso ezala ya sourire sikoyo to natala bafoto na bamitala bafoto kandi eza nga te ndi eza moto mosusu nde naotala sikoyo nazokoma mwasi oyo sourire ya kitoko azonga mpo botalaka sourire na nga na bino sikoyo obalasika naseka na misu pas donné à tout le monde moi so seka na misu mbamo video za ndimi na ekena misu wewe na banana na ça je trouve ça joli oseko eza ke nzambe apesa donc nazo donc est-ce que la vie normale naseka naseka papa bate meso naseki koseka foto namona yango ndie ndeti naoseka ndeti namitalaka un jour so nakoto ezala neti rêve ondiri naokama ondiri nzambe apesanga motamini nanga nzambe eyobongo nanga en tout cas yebi moso foto oyo eza baetidia bilongi ya bato batamoto atie elongi osanya azoseka azokanga eza foto eza neotasuje na pusi bino natala mosu nayeba émotion te bomona nde naoseka na miso émotion nayeba to etani foto la plus amusante de toutes les photos dans mokili nasala songa mona taika foto naseka nataka foto naseka ata ayeke na omuna wambeni oyo pete ebibisaka moto alisengo ta
Photo na linga mingi donc po mezanga nasala bapantis na kedo balali na ose j'adore ma vie ça c'est mon truc photo mosusu ona nayeba expression Puta foto na eti na sala kuna matona pale. Beauté la Kuna ingaka foto. pas ça comme ça. Puta suri na utu bete mo yembe suri lo siri na o bete emission di sola suri. Emission yo tuta suri as. Puta emission yo suri di suri. Siko bobi foto. Abete no suri go kama pa po di la kena puta foto yo. naseki remate oyebi expression faciale mo nasala ne bate mpo ninga na bi natikala kozala maneken te nalinga meti yango ma esimba te mpo nga mwasi otienga na produit na yo mpenza te bato basomba mpo manekina eza kaka elongi te joli te babenga expression wana nazala nango ya makasi sopwani na bafoto nabotama nango ngata nazala mwa moki bayesanga babi olingi bafoto eza ya ini bafoto ebandinga lelo na facebook te nalinga bafoto ya nde nanga foto naolakisa bino foto feza nasala nango cadre notya na ndako nanga j'adore ces photos en plus eza noir et blanc ya nango noir et blanc mais naseka teti naseka te naseka neti nao rêve naseka neti na natala mwasi oyo eza koseka wapi eloko wana na ete so bato combien sourire epi te fo natala bafoto na ngai na ngai ezanga nde na ngai otanana sourire mona ekaka na famille na bala sourire te nazonga wana mon sourire c'est la chose. Regardez-moi cette la chose les choses lelo mpe nasala etinda bafoto nanga eza eloko nzambe apesanga bota ata lelo so nakufi eloko nakotikala yango oyo nzambe apesanga mwasi nzambe esi bomona topusama tokobotala so naomitala bafoto nanga elo natala liboso ezala asupe sikoto natala bafoto nanga mitala bafoto kangi eza miroir eza miroir nde reflete boye eza lokola poti na kati ya miroir sourire foto mpenza je vais encore essayer si ça peut encore nasekana miso regarder bota l'expression mwasi osekana miso ovende naoseka neti naoseka te neti naorebe mais ebimi koseka ndeti oyo babengango ndeti oseko eza kelapesa babengango don joli nazwa don du sourire franchement foto nzalakisa bino pourquoi nzambe apesanga sourire ezomala me nzambe apesanga yango na mokili naseka naza mono naseka apa bato meso foto mpe nalinga yango naseka vraiment bien elakisama charisme nazala mpe mwasi ya charisme na ndenge sourire nakozwa na mitalaka nyonso nakufa sourire nango ekokelela bota nzambe apesanga sourire kamini nanga nzambe ebongonanga te bota sourire ena filme yango aka te sourire po topusa bota napuseli bino mapeni anga nzambe sourire bato baetidia bilenge ya bato batapoka bazaka sourire doyebikenga na nzela mpona kotala bafoto natala bota sourire napuseli bino bota siko misu nanga bomona nde naoseka na misu sekobo nalula donc namilula nga moke nalulaka sourire ndetike yo bona Peut-être que tu as un produit, mais ta produit est foto d'abord na produit
batia bafoto ya baproduit moya wa batinga za foto na pele moko ya commerce nde asuka mpe na osusa oyebi foto oyo donc foto nanga deja banda depuis mokili banda na foto moko oyo emakanga foto na po motya mikolo na bapage na nga kutu na youtube na nga na deja yango de fois ezozwa baprofil na nga na mida wana foto pe moto aolaka continue basoma so atika foto nango oyo akoteka parce que ezoatire do foto eza ya tobanimiraaki oyebi foto naseka ete eza miliongo natai na se aza kota bafleur c'est joli avona elamba na lati na perruque na nga natali na sebakangi mpe misu mama nanga la zebamananga sensation nanga yanga bomona na foto amonaka foto manekine eza kaka babengana expression wana nazala nango ya makasi sogai na bafoto ata nazala mwa moki baesanga babi olingi bafotoakeni bafoto oyo lelo na facebook te foto naolakisa bino manekina to eloko eza te na ndako ya expression ota foto mosuaza jolie naseka expression nasiko naseka neti naorive naseka neti natala bafoto na monona mwasi oyo nango donc si tokoma 30 minutes egardez-moi cette lelo mpe na Facebook bafoto nyonso batia bafiti bafoto nyonso na mona tenamo foto ekokota compétition bafoto nyonso batia namona otiango defi foto naotia esala compétition na Facebook amonike foto neleki kitoko amonike foto neleki foto na expression faciale atia foto eya foto moko na bibi lokwa angelue nazala angelue nayeba te oyebi ke ndeti naoseka te ndeti naorebi mebimi koseka ndeti oyo babengamo ndeti yango na s'exprimer la série tonti gata nali gata fraise gata fraise ko bolo bon c'est quoi ça c'est na quoi là cette photo j'adore mabeka na ko sambela monte pour basambela mutu te basambela pe yo photo na sambela ko na pesa défi na Facebook bato ba Hollanda vidéo yo photo na yango naseka vraiment te mais elakisa na charisme nazala mpe mwasi ya charisme ya ndenge boye motu boye mwana boomona bai na kitaza makao émotion oyo oyo eza émotion ya baange oyo bomona yawabi bande eza
ndeti na côté bon pour photo et Tinga et puis la série aux autres ça là ça le photo parce que va no moi ma photo photo franchement et puis quelque chose na sur na page na YouTube beaucoup ta kaka sur na beaucoup ta page na YouTube ko na sirène dona beaucoup de cas na YouTube au petit cas sirène do sirène espace dona pour mon photo ils ont la page na Facebook la page na YouTube ta ka YouTube des la page na live ko na tie photo photo paradis photo il faut battre na calendrier mon photo na ça photo il faut battre na produit et c'est la Facebook qui on produit photo fait tant et mon sur na photo la photo ils ont expression faciale pour qui to photo sur le cœur na voilà na ndimi expression obi photo yo photo za bakandi miso photo yo ndoko ensemble compétence azala autant c'est akangi miso tu sais quand on ferme les yeux na moment on a pas oyo imaka photo franchement qu'on a ça dans con imaka c'est ce qu'on organise quand on a na ba page na tout na YouTube na na Facebook la vidéo de ça na ba na ba YouTube photo fait un temps ka produit ne va somba ya ba so atika photo ngo les photos tika parce que ils ont attiré pas fleur c'est marine ça donc paysage tout va miracle au fait tout ce qu'on a mon être la photo et répondre mon ex on va mon ex c'est trop beau la photo sur la vanne la parce que fleur où ils ont au valentin nanga ils ont jardin on a être nanga et c'est marqué dans sa page on titulaire comme en haut d'être du jardin parce que la moni pour photo qui est en haut les amis ne mon les du jardin pour jardin où c'est notre linge c'est joli à voir mais la banane là tu veux et puis quoi mon vidéo sur la vidéo on lit ça là que la sombi piqué pourquoi pareil surtout dans la vidéo parce que photo et des amna qui la série donc c'est célébrer comme 28 minutes dans la 29 minutes la télévision vidéo pour émousser donc émission c'est la photo ok 29 minutes photo na bado yebisa bino vraiment très beau c'est la photo combo bomonyango ndenge parce que ça c'est la plus belle photo de la sirène photo na sali na mokili botala photo photo mote na mokili eleki photo na ya expression ya âme autant photo nyonso walingi mpe napasi atoka pete totana ndaleki na expression est-ce qu'on a ça dola likolo yako ndona lange tala photo bopesa bacommentaire bolanda video bomoni surtout ndenge nini eza nzeli miracle ngana nasala photo kitoko nakozala amkitoko ndeni amour eza nzeli se donc si tu as 30 minutes dans un cas où on a côté pour la photo oui la photo tiens na Facebook la photo sur Facebook la photo sur la mona et dans mon photo faut que ta compétition la photo sur Facebook tiens na mona on tient au défi photo on tient et ça la compétition na Facebook oh mon que photo ne l'équipe photo na kitoko ou moins que photo ne l'équipe photo na expression faciale à tia photo de te comparer pour photo yo et à photo moko na bimi lokwa Angelou nazara Angelou mais peut-être na Angelou na ebati
nalobi ke mokilo nakoka mpe ange yo motu la sirène okeza ange naza ange sirène l'ange basangisa parce que photo oyo elakisi ame nanga ke maintenant c'est trop mon âme c'est trop doux plus que du miel et il faut na s'exprimer la sirène tondi gâteau et nali gâteau fraise comme olobisa bilobi tout à fait car émission na quoi là cette photo j'adore mabeka na kosambela mo te po basambela mutu te basambela pe yo moko te mais photo nango na kokama na sambela siko na opesa défi na Facebook bato baolanda video oyo photo na otia na suka émission na na tiete na bi photo eleki ba photo nyonso ya Facebook bato babibia nalobi te kaka na kitoko toluka na bien parce que so na bi na kitoko na okosa bafoto très joli eza na Facebook nalobi na émotion expression faciale moto aleki photo na émotion atia po émotion oyo oyo eza émotion ba angele lesirene eza angele boye bataya mais oui je suis l'ange je viens de voir na évité mais tu peux na yeba po photo efundi nga ebi lesirene oza bisala sala ozo comprendre te qui es-tu photo edévoile kozala age koliakwatoni ezabeza basala te pardon photo franchement ebike photo na tia mosiko na page na ngai YouTube bokota kaka so nazokosa te bokota page na ngai YouTube ko nango sirène dona bokende ka na YouTube obetika sirène espace dona omona photo eza na page na ngai Facebook ya page na ngai YouTube taka YouTube nde eza na page ya molai siko na tie photo oyo ebimi lokwa paradiso te photo nasala en compétition na Facebook canal et si la Facebook nakende na Instagram po photo ifo etambola bareseau sociaux moto aleki émotion na photo aya po photo eza na expression faciale po eya kitoko bafoto mosusu eleki yango na kitoko wana na ndimi mesiko expression oyo pe photo eza bakangi miso photo oyo moto asala compétition azala auta na se akangi miso tu sais quand on ferme les yeux na moment on est en contact avec toi-même photo franchement faut nasala ngo concours Facebook a organisé ka compétition ba photo toute ta photo a gagné Facebook a bloqué la vidéo te nzambela ngai tempo na ba Instagram nyonso na osenga bon na ba YouTube place nyonso na osenga compétition ya ba réseaux sociaux basala compétition na reposter photo na oyo pour ba fleur oyo et c'est marié na suite na donc paysage d'abord je suis c'est trop belle ça correspond avec ma photo ce qu'on a moko être nanga et répondre donc ça veut dire être nanga c'est mon être pour nous baka mon être c'est trop beau comme ces fleurs parce que fleurs où ils ont aux alentours nanga ils ont jardin wana être nanga et c'est marqué dans sa page non titulaire comme en haut l'être du jardin parce que on est plutôt que l'être du jardin pour jardin où je suis être moi tu dans ton linge du jardin comme c'est de là et puis quoi bon mon diverses ma vidéo na bongi des ça là qui je me na sombi pied au quoi pousser dans tout ça la vidéo na nini oyo na appareil photo naza appareil ya kokonsa ba vidéo pied te parce que faut ozosa vidéo yo moko il faut simba visage ekomi monene oza pembeni ya vidéo siko oyo nasombi pied ya vidéo to nasalanga lese donc obi eloko ya sika ozo célébrer tokomi 28 minutes donc na 29 minutes natie vidéo po émotion esili donc émission na biso osila mwa na photo ok 29 minutes
photo na bando oyebisa bino yango vraiment en tout cas bopeselanga photo kombo bomoni yango ndenge ni parce que ça c'est la plus belle photo de la sirène. Photo nasali na mokili botala photo efe kota compétition. Photo mote na mokili eleki photo na kitoko ya âme être moto nyonso wa alingi Facebook azo compétition totana ndaleki na être. Ça c'est l'être. Un ange de l'ange. Quel ange? Donne Nicolas comme donne à l'ange. T'as la photo. Bopesa bacommentaire bolanda video bomoni photo ndenge nini parce que photo eza nzela miracle ngana nasala photo kitoko boye te kitoko c'est pas na photo mais être na ngai se dessiner âme na ngai ese dessiner na photo makasi qui suis-je yango bokotanga ngai mais nakozala âme kitoko boye ndenge nini âme oyo eza nzela ese nazala na osena